Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout KNB Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout Kinshasa et l'équipe partout Mikolo Nezabino pardon Jima Sala Yolo Ratarate Ya on a bien yo Jima Mokende Oumela Bana Kin Kebana Jago Zappé So Koutenango KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te sokuta nango check ovandi mbote bandeko balandi esengo kokuta na bino lisusu moko lelo pona ko présenter bino magazine obolingaka mingi magazine KNB Alliance de Bangala ba ote ko destituer prison na bango bozwa ba détail na reportage oyo. En fait, c'est une association, ils ont regroupé Bongo, Banson, Bongo, le côté à Lingala. Et puis surtout, on a l'espace, il y a un grand espace. Et par rapport à ça, ils allaient Mikolomiki, Neko, Omer, le président national, il y a Alliance et Bangala. Mais ça, les Mikolomiki, Neko, Omer, Banazaki, Bongo, Moutou, il y a Alliance et Bangala, Aliba. Et ça, les plus de 20 ans, où ils allaient Bongo président. Alors que na ba statut na biso règlement ezali bongo na bangonga oyo moté ko zala bongo na tête ya comité national notamment ko zala président national donc aleki seri mikolomi ke oyo a violé ba statut na règlement ça c'est de 1 de 2 on met quoi que ndeko na biso a peine na kasusu ba activité celle ba kasuté aliba eza na Kinshasa eza na bongo na ba province et puis na mboka oyo nyonso tangi wana oyo aliba ezalaka ko fonctionner normalement. Autre chose, ce qui est plus grave encore, na tali statut na biso na règlement et alliance de Bangala, et lobby est article 15, ils ont interdire na membre topé au cadre ya aliba à s'apprendre na ba ndekonaye Bangala division ya ko kabola Bangala na kat na bango. Ne tu remarqué ben yango ba fait le plus grave est passible na ko sani ya ko décision il y a des commerces ou la prison nationale. Ngaini na salaki yango te bongo assemblée générale extraordinaire c'est la maki na ba kumu benga ba comité ba conseiller comité des sages ba se réunir nde ba ko zamuka nwa ko longola ndeko maire gwaki yangembe na même temps ba lobi ekotika la boité ba ko désigner ngai ndeko Michel Koyapa azala bongo président national intérimaire. Nalanda qui paye na ba voix oyo to landa ki biso surtout ko landa destitution ya président ya Aliba na bandeko oyo ba monaki que association comme qui quand même na moi léthargie il fallait qu'on renouveler il fallait qu'on passe une nouvelle énergie pour na bonne marche ya Aliba na décision wana ya ko destituer l'ancien président qui est l'excellence Egwake Omer. Nous encourageons baninga o ba comprendre que Aliba et que tika la association d'accompagnement il y a ba activité politique mais tika fait tika la vraiment à alliance de Bangala et les Bangala doivent se retrouver dans cette association pas pour des fins politiciens mais plutôt pour les raisons de Bangala comme association culturelle. Or depuis un certain temps la culture ngala a commencé à disparaître dans la ville de Kinshasa parce que le président d'Aliba est devenu ministre. Il est de droit, parce qu'il est devenu ministre, de céder aussi la place à quelqu'un d'autre qui sera là à temps plein pour nous animer l'association. Donc, Bandeko a une initiative, en tant qu'autorité pays à Bangala, la ville de Kinshasa, nous avons Bandeko ensemble, même l'ancien président. Parce que le président Aliba et l'unique qu'il faut Otika Aliba. Non, Otika Aliba est quand même membre d'Aliba. Donc, nous avons Bandeko a une décision. Basangana pona ko pesa vent ya sikana Aliba et comme apeko ezongana force na ngondeke ezalaki lokola ba association musu oyo ezali tozali ko mona lelo mboka na biso ezali active na
na Bible comment va que moi na sengeli honorer ba parents na yo po mikolo na yo eume na sa mokili. Mais na KNB to sali constat que mikolo oyo bana bazo banga lisusu ba boti na bango te to éviter ce qui to commis déjà na fin du monde. Parents bazala pas irresponsable. Quelle que soit difficulté à vie, oh sanango. Éduquez-moi na yo mon corps. Kinshasa l'équipe partout, KNB to sali constat ezana bani belé awa na Kinshasa ba respectaka ba parents na bango to na parents soka zo yebisa likambo. Lingalo akokate la parents wana en tout cas yo soko zalaki wana omiyokeli mawa. Yango to kitina terrain pona kwa ko solo na ba parents ba yebisa biso. Bana ngo bongo comportement bongo pona nini? Omoni kala tango biso to botamaki na tango to botamaki na tango wana to yaki bana mike. Eloko liboso toza kotosa nanu kotosa papa na mama. Mais siko ba mama na ba papa baza koloba na biso ke atan kale boko mona et puis bana soko zoloba ne likambo ovandisi ye pote ya ye akoyokela yo te malamu kuta mususu okate kutu masa na obebo bunda na ye metango otala boye azali kaka mwana oloba ne maloba mabe ezate kaka ko supporter kaka mwana fato sa mama mwana fato sa papa mais bana mikolo en tout cas baso to sa bango ba parate ceux qui mwana so to sa para na ela kati na ndaku l'église pe akosala pe kaka bongo abe ça dépend ya ye parent wana éducation nini apesa mwana na ye éducation ni apesa mwana na ye est-ce que azwa ki force akotangisa mwana wana parce que mwana peso ka tangi au sentir quand même que non moi base ezali moi respect moi makambo ezali parce que parent tant amonique moi makoki ezozala susu penza te azokoka ko éduquer bana te azokoka penza kotia bana na nzela te bana pe bamona ke papa pe possibilité eza te suite ya kobima trop baza libre ya kosala n'importe quoi nde yango wana ezokitisa diminuer valeur wana donc nyonso wana ngai nakoconclure kaka en disant que eza conjoncture nde esa bongo éducation ya mwana pe se dépendre ya parents. L'éducation va peut-être que moi à partir à coller na bomona ti à coller mais ce qu'a coller des gens l'éducation des gens mabé poisonga les autres et ça passe quand j'étais déjà ce que coller pour redresser en gros les autres ça passe alors bana lelo éducation na bango za ka passe Polandi ba parents ndenge ba pesi ba réponse na micro ya KNB en tout cas bisa na KNB tozoloba mwana foye ko banga ba parents na parce que ba parents bango nde banzambe assez tant yozo parents na zo gangela yozo pesi réponse ma bende wana soki ala ki le monte que vino za malamu te vino ya ko beba pamba likoloni ni o répondre ki papa na mabe en tout cas ba parents faut bo veiller en éducation bana parce que génération oyo bana bazo beba vraiment mingi bana bo respecter ba parents na bino parce que bango baza banzambe assez Kinshasa et l'équipe partout. Na Kinshasa ezala mapangu mususu ese ezala déjà réputé que kuna nde songi bazala. Yokolo lendo ezala kikolia amana bondela. Kinshasa l'équipe partout le magazine KNB toza na commune ya Kinshasa précisément na quartier Ngwaka. Toyeko tuna na ba kilo ba bisa biso soki ezaka nini topela kisaka nini omona lopango mona quartier référence na bango. Nazo luka Leticia ba biso Leticia na lopango ba swana kana donc swana pa na bango comme référence. Bon la mkana tongo tipo komona ba swana ka to tuna na ba kino so bazwaka ngo ndenge ni topelo nini sala ke lopango ko mara bongo swana. Wana to lo ba peza isa envoûté c'est parce que comment ba tout mobi waza na ka l'esprit ya ko swana c'est que ba ça envoûté ya mi balé eza mingi ba parcelle moko héritage ba ticket la bango lokola ba yebi ko tia ordre te yango ba to nyoso bi baza na kati il faut bana ka ko swana et puis na kati wana okuta bala basi ba bota ka bele soka swana mobali na za pa na biso il faut azonga vous comprenez donc bato ndenge wana lupango ndenge il faut bateka yango so bango bakoko teka te l'état teki sa bango yango balongo wana bato asika bakota na eza peut-être ya na milu mabe quoi parce que soki bato baza bien na place jamais bato bakoswana so moni ba marquer ba keresh à chaque instant à tout moment koswana banini koloba loba c'est que il y a une chose mauvaise dans la kati ya place wana izala bien te kolamuki na tongo omona wana lupa mo ba bani na bango kosona basona pe minute moko te
bakobanda oswana depuis rm so ti 17h baoswanaka mpo anini ki jalousie boyokani eza te baloka te bakomona lokwa bakoyo lupango donc tosengaka boyokani fo ezalaka na kati boyokani eza na kati makambo nyonso eza nango à l'aise. bolandi réponse abakino na micro ya KNB. Alors conseil mpe tokopesa na bamapango bazalaka na genre ya bacomportement wana ya koswana bolamingi na bino na ntongo so mpe eloko osala ezalaka te nde yango epuis so totali bamapango wana bien omonaka bayaya mwa mikolo nde baso akei nazongi na apa biso metan bosangana bongo baincompréhension ezalaka donc ebando botaka makambo ya mabe. En tout cas tochanger lopango na bino vraiment bayeba bino na référence ya bato baswana ezalaka soni eza kitoko te mpo boyoki nde bakino balobeli bajara bapanga bongo totika Kinshasa eleki partout. Rubrique na bino bolingaka mingi rubrique selfie kanga photo buka kingo pe seka moke. Bon continuez toujours continuer na ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso. KNB dega. Sur la photo. Tout seka moke. Buka kingo. Écoute idée. Écoute d'idée, écoute d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Écoute d'idée, écoute d'idée, écoute d'idée. Envoie selfie. Écoute d'idée, écoute d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Écoute d'idée. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Bouka Kingo. Ego d'idée, ego d'idée, ego d'idée. Envoie selfie. Ego d'idée, ego d'idée. Sur la photo, tout c'est comme ok. Keba la bimela mélangé à solo seibana u fraîche. RDC tango ya vérité et commune Nzambe ya ba jus yo u fraîche. Jus de très haute qualité et tie moutounion sont d'accord. U fraîche eza na bouteille ya 380 ml na sachet ya 200 ml pe na sachet ya mukie ya 100 ml po na bana. Eza numéro 1 ya ba jus eza na ba goût ya ndenge na ndenge lokola mangue, ananas pe orange. U fraîche eza pe lisusu na goût ya le pomme, les fraises pe na le ananas. Diversité ya bagou wana yango nde ezosala ke bayokela u fraîche zuwa na mitema. Na u fraîche ba grossiste na ba détaillant baza ko se retrouver pour sachet moko ya 100 ml eza na 100 francs pe eza na 100 pièces na carton. Ya bouteille eza 15 na paquet au lieu de 12 neti misusu wana ekoka te. U fraîche eza ya kokoka. Jus u fraîche eza contrôlé par l'OCC, ministère ya justice pe ministère ya santé. Donc bozala na kimia likambo ya kobanga eza te. Papa, maman, mwana pe bana nyonso ya Congo mela jus ya fraîche eza jus kitoko. Ba responsable nyonso bomelaka u fraîche pour yango nde suka ya ba jus. U fraîche eza boisson énergisante riche en protéines, fat, glucides, sodium pe na potassium. Pour la bonne croissance, mais bonne santé, mais surtout pour la goût nango incomparable. U fraîche tozali bongo na avenue Bobozo numéro 1082 na quartier Kingabwa 14e rue industrielle la commune ya Limete. U fraîche le jus idéal pour votre vie. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook.
Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Le 14 juin, il y a une journée mondiale, il y a des donneurs de sang, mais aussi constamment que bato belé balinga kopesa makila na bango te comme bénévolant yango to kwetoye ba raison nini et ça la que ba boya kopesa bato mususu makila na bango. Kinshasa et l'équipe partout le 14 juin, ils journée mondiale, il y a des donneurs de sang. Il y a un autre qui dit sur le terrain pendant que cela n'a quelques quinois. Baïb sabiso ceux qui basent na culture wana ya kopesa makila pe baïb sabiso le pourquoi basala kayamo. So na kuta net supposons ba beng net na banque du centre on bandala na opesa mais batu baika boye nini te on makila za déjà vu hein. Bon, est-ce que bon makila so bit ba wo ke salope mabe donc c'est ça. Bon na zo occasion te jour na zo occasion on opesa na opesa. Et da makila na et da bato ba problème sous un problème makila en hôpital yo bato basala ba accident bazangi makila ne da bato et alors te pour sala ngoma be boka vraiment bazu makila 5000 personnes et pour ba ke sala ngoma be atakut et dans ce sens là voici c'était pour avoir donné so za makila au lieu ça roba vertige au ke na hôpital ko la na mutema mabete ke o batekaka yango o basala ka boité. Oyebi que l'hôpital wana souvent que Dakar souvent dans l'hôpital général oyebi que l'hôpital wana est Dakar oki ko soit pesa na oki otika pona et permettre pe ko aider bandeko mususu na pesa makila pona ko sauver humanité bon ngala mona ta na pesa gratuitement na mona gezaka bien mais mabe na mona ka ke tamba za makila ngo bakina ko tekela susu bandeko yo basufaka o bazana makila na nzoto na banguti pona bazotopesa bango fele bango pe ba aider bandeko bazangi makila na bopita ba pesa bango pour filer mais au mona ki mutu azangi makila même akokufa likolo msusu sa poche moko 17000 mais ngana pesa ngo au filer pona ko sauver mutu na mais ba kini ba tekeli mutu na akufi. Boyeki bakinoa ndenge bapesi ba point de vue na bango mais biso KNB to koloba juste na bato bazana na habitude ya kopesa makila te soit disant parce que makila na bango bakenda ko utiliser on ndenge mo ya mabe en tout cas za malamu te il faut botika makila wana bazali ko ezali juste pour na ko sauver ba vie eza juste pour na ko aider bato o bazala ngo na posa na minute wana yo mona yo za donneur ozobo ya ko kene ko sauver ba vie pesa makila na pour que bake ko tia na muto peut-être azali ko zanga en tout cas eza malamu te to bete PCT na ba hôpitaux bino bat boteka ba makila to ebi ke makila wana ton ba donneur ba ya ko pesa ba pesa ngo gratuitement mais to boite que to bokenda ngo pe na hôpital bo sala ba traitement et puis ndenge bo conserver ngo zo senga pe peut-être ba mbongo mais il faut boteka ngo na prime ko o ko aider population et ko aider bato bazana ngo besoin ba so bango avec facilité. Kinshasa et l'équipe partout. Ba marié mingi na ba réseaux sociaux timukola lelo bazalaka kaka ba célibataire yango bakino ba réagir. Kinshasa et l'équipe partout le magazine KNB to yokolobela comportement autre mona plus et pas ya ba marié donc ba femme mariée na ba homme marié o ba utiliser ka ba réseaux sociaux mingi okomona mutu aza marié mais na réseaux sociaux soit na Facebook to WhatsApp situation amoureuse na ezalaka toujours célibataire voire même ba publication na ba statut na ya salaka okomona eloko moko kutela kisakate ke mutu oyo to mwasi oyo azali marié et on t'a ko tina nanu bakino ba bisa biso eloko nini salaka bango bakashaka ba identité na bango ndeke ba genre ba marié wana baza ba venturier parce que ayebi que ya zane déjà marié mais azobi sa identité musu oh tant on a marié il faut la sa identité na wana partout au zala. Pour même Bible zolo bango que moi sina mobali bakomi mutu moko il faut présenter moi ce n'est partout tant on zola ta bag alliance mutu nyo sota na musika bona ke obali mais comment na réseaux sociaux aux autres identité le roi célibataire. Bon d'après moi je pense que Batimisusu bazan à cause de la relation mususu akata bien peut-être
mosusu pe abombelaka mobali ne ba vérité mosusu ba relation ne mosusu esila bien te mosusu ba condition abalelaki soit comportement ya mwasi na ye ezalaki peut-être mabe. Bon mwasi aza makambo ebele azolakise. Bon il s'est dit que abomba makambo mosusu a continuer kovoir bato mosusu basi mosusu libanda. Ntango obali faut la que tu es marié juste na habillement au niveau de l'habillement. Tu dois être disons porter des tenues décentes. Bon, dans les réseaux sociaux juste pour les réseaux sociaux, tant au public il faut publier pour comprendre que non, tu es marié, avoir l'alliance aussi, mais juste marié belé le long dans les réseaux sociaux moi qui a noté juste pour à gagner sur la relation soyeur. Boyoki ndenge bandeko na biso balobi na micro ya KNB. Alors biso pe na KNB to ça vraiment na ba marié que ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux, vraiment situation amoureuse, il faut y aller. Quand même dans la publication, attends moi sinon faut pas monaka. Ton mobile na yo. Yo ça la Facebook, moi sinon y aller banakate. Au bas là mais au moins à 22h moi ça libala à en ligne. 2h mobile. Aux ans moi sinon on a chambre dans ndaku mais aux ans en ligne nous sur là rien ne prouve que tu es marié. Vraiment bon méga ko changer comportement des habiletés. Soit au ça là na ngoto soit au monde que au lingo ça là mais faut pas tu ba yeba ka statut na auto situation amoureuse na yo. Identité na yo vraiment faut aider banaka. Kinshasa et l'équipe partout. Chaque dimanche à 18h, retrouvé le Canto Redi à Missi dans l'espace Barcelone, Nayolo Médical. Kinshasa ezongi na Bongolo bilenga Kinshasa ezongi. Chaque dimanche pour retenir rendez-vous bailo Canto Redi à Missi na la casa do Canto bako banda ko beta musique pona ko sepelisa ba nostalgique pe ba oyo ba lingaka koyoka ba melope pe ya solo sans bêtise. Bolela ki pe mingi mutu boluka ki yeyo Redi à Missi bailo Canto ayeli bino musique ya kitoko sans bêtise. Mana loteli yondoto kimasa walfo témoin bana kin bako sabinota esike zaka moko ya yoka musique ya solo na maman abino na yana na papa abino na yana na 6e classe eza bon un espace Barcelone na Bongolo et pas ouais périda on obeta on a chaque dimanche de 18h à minuit paf ba mo ba pesa prix kozanga te banzembo tueza bomengo atakala nyonso ezali donc moto alinga musique bien chaque dimanche kozanga te un espace Barcelone poser la vie. Merci. Kinshasa et l'équipe partout. Depuis phénomène, il y a des combattants et comment la photo, train de vie à des musiciens et comment ma bé makasi yango quelques kinois balobeli yango. Kinshasa et l'équipe partout, le magazine KNB, tout ça, le Bela Kamboula, il y a des phénomènes combattants depuis les musiciens, les en tout cas, tu constates que les musiciens, surtout, il y a des groupes, il y a des musicales, il y a des bateaux. Ils souffrir parce que tu n'as pas de musiciens, les sapeurs, les japonais, les musiciens qui sont voiture, tant que voiture, ils ont déjà là. Mais les lots sont totalement souffrent. Mais surtout, tu vas Mali bende pour quand ça en bonne santé. Mais même sur la nile vraiment la santé n'est réelle. Bazar qu'on a besoin souffrir. Et on d'autres non ba kinois. Bazar trouvant on ndenge pe na kanda o ba combattant ba garda pour na bango ti le ba kinde pototé. Tout non ba kinois ba mekampe kolobela likambango etali ba combattant na ba musicien na biso. Poto bakendaka lisusu te awa mituka ezala lisusu te toyebi te so bazwa bamituka wapi mpo na biso tomona bango so na bablo ya danger te liboso to bando bagangela bilamba parce que bando ake poto so lelo bagangela su bilamba te parce que toloba nini ke na kini bilambe ala ti bilambe ala kana poto po lelo bakoma vanda nia ekomaka mutabe tanda album ne simba makambo bilamba balobela lisusu te c'est que bilambe ala na poto na kisasa bilambe zate so ipo na ngai ataki kinois na 5 ans pardon pour na bande ko na biso ba musicien batida bona si balembisaka. Bon, pour les combattants, vraiment, les musiciens, pour les combattants, les musiciens sont innocents. Au moins, les musiciens sont en masse. Donc, les surtout, même les motos à la place, même les motos à remplacer. Ils ont besoin de battre. Si vous avez besoin de kala, vous avez besoin de costume, vous avez besoin ensemble. Je suis clair. Batika ba musiciens sont la vie na bango, ba sa la vie na bango. Pour Nangai, le rôle de ma rupture est salé, mais si c'est de bonnes relations,
na bandeko na biso bana poto bazonga basala mosala bango correctement po so baokenda te baolobela pe te omoi ki lala publicité wana eleka esu te oboyeboye te conseil na opesa bacombattant na biso bana poto espere ke bamusicien bango po bapoliticien te alors basala nde rôle na bango ezalaka neti moto akataka bilanga obengi akatele ya problème te to moto atonga ndako obengi aza ni pour ni contre donc balimbisa bandeko na biso oyo baza vraiment bamusicien baartiste nyonso en particulier eke basala mosala na bango bafréquenta mpe mikili oyo bango bazali ete batia bango à l'aise bolandi ndenge bakino balobi alors biso mpe tokosenga na bacombattant papa atapini mwana oya na ndako te suka mwana pe fazonga kaka na ndako na pokwa po eza esika na ye ya kolala yango aliaka yango azwaka en tout cas bamusicien mpenza na ndenge ya solo toyebi ke poto nde so bakei kobeta kuna base retrouvaka bavoiture bilamba kolata tomonaka vraimen bamusicien ke jeu eza bien mais depuis wana bamusicien toyebaka bango baza bajaponais balataka susu te bamusicien mpena omona osufu musicien signe wewa mati en tout cas na Kinshasa makambo bongo ezalaka te toyeba bamusicien ya moto afia mpo mona ye faut ke concert en tout cas bandeko bakombata so bolembisa singa ekozala bien bandeko na bino bazongela kobeta ba concert parce que bino boyaka awa na Kinshasa na Congo bozaka l'aise pourquoi pas pe bango en tout cas bomeka pe kolembisa singa ezala bien boyede bango pour niveau ba souffrir mabe makasi qui ne l'équipe partout magazine a mis qui sur le terrain pour que tout na bande comme bal ce qui est arrivé un jour à côté na couple mort et puis à 5 bango a passé séjour na kati yanda kwana et que maîtresse yanda kwana zaka ex na la réaction na eko za nini de komilanga pe likamango on est au découvrir que masa nanga ko vivre na fiwana to anda vivre ni Patricia na tikara nanga pe na tikala menanda sur la bien na masa petit lelo na tikala pe ko ebisete ke ngana fiana pe to zaki mwasi na mobile na sala une façon tout pe ke na déplacer na ngape na zongaka et pas na biso na vande na ngape bon azamasa toutes les façons ya likamka ya osola ko yebaka nini mwasi za mwasi masa ce qui otiende ki en mona kata mtema na yo bukabwana masa na likola ya kama donc mwasi anika mwasi mais ko lingate ce ko place bon baza yo koza pour moi ça on a yo ando chaba mal à l'aise ando chaba en mon envers camarade no pour yo na boka bwana comme su camarade na oyebelo kona te po ko kape ko expliquer camarade no te ando kansaka yo bando beta solo no ya kala ipa camarade no donc pour na koza bien ko tika mo pe baza pe bien il faut déplacer ka s'il arrive que na kutima sanangai na mwasi nanga kala to kabwana naye ayambinge pa naye bon nakotika bango ba continuer bolingo na bango po masa nanga yebaki te kazaki mwasi nanga nakotika bango ba continuer bolingo na bango normalement soko kuti okomi na cas pareil ne faut pas agir comme une bête parce que eza bolingo mwasi soko baliete otiki mususu aziye aza libre pas ça la choix nae alors il faut kotika mwasi ça la choix nae soko tombe kake ko sale pas masa na yebaki pete tika ye asala bolingo nae eza choix nae na signe à respect parce que Bible en moko kutezolo belango ke faut fuir l'impudicité c'est-à-dire okokimela ngo na musika nga soki bayaminga neti na ndako master nanga te nakoyebisaka master na kokate kovanda par rapport na olukaka ba motif moko boye pour s'échapper à ça wana bolandi ndenge bandeko na biso mibali ba réagir na micro ya KNB alors biso na KNB to kosenga kana ndeko mobali soki ekomelio un jour et que komi na ndako mobo et que maîtresse ndako wana aza ex no de préférence oluka na ka place mususu okelela po bolingo o ezala nango mystique biso basi pe tozala na mambo ebele omona ka ba miso comme fina na ya moko mobali otala te bokomo fina na ba misu ezala pas trop bien de préférence luka chambre na hôtel no ezala nango ebele na Kinshasa au futeli na po o éviter makambo Kinshasa et l'équipe esenga koyeba ke bozalaka ebele liboso ba poste télévision na bino mpona kolanda magazine KNB bolingaka mingi ya lelo ekomi na suka soki olingi olata baculture ya solo mokolo sizesa ebana mami Dorcas na maison Dorcas confection na ane ya la numéro 21 na commune ya Kazakou Kinshasa eleki partout